mwana nzambo vandi na libala mobala zo sakanela yo azo zolo bambanda kili mozoko kape ko saisir libala na yo te ozoko ka kopesa kimia na libala na yo te c'est parce qu'on est incapable ya kolukelongi na nzambe nzoto wana obebisa na kindumba nzoto o sala ba mabebelo sala ba avortement oyo ebeba na ba mabebelo sala na mokili mais tant qu'on luki secours epai na nzambe o préféré o luke pa ya bato te o luka secours epai na nzambe il est capable de rendre ton corps plus blanc. Shalom. Shalom na bandeko balandi instant devant le trône. Bandeko nyonso basepela koe ukalilo bananzambe na nzela muumbu na ye la servante de Dieu la sœur Priska Mbuzi. Bisike zomi bino na pesi bino mbote. Ça dépend ya ero landinga, soko landinga na tongo na pesi bonjour, soko landinga le soir na pesi bonsoir. Vraiment que le Seigneur Dieu te bénisse. Comme David à sa fuite devant Absalom, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Donc, sans l'Éternel Dieu, makashi mosusu ezate ekimelo mosusu ezate protection mosusu ezate ba o baluka ba protection na nzela ba singa ba kota mabele ba o baluka ba protection na nzela ba pouvoir ya mokili oyo bien aimé balonga bango bato bakenda koluka banguya ya kobomba mabakota kana kati ya ba mir babeta bango masasi bakufa mais ba o bakimele pai na Yesu bakoka kosimba bango te bato babeta bango masasi ezongela bango moko. Amen. Avantage akozala mwana na nzambe nzambe wana akozwa charge ya kobate la vie na yo tolobi amen. Oui, bien aimé, sans plus tarder na lingesi ke zwami yo kangami soto sambela. Parce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 21, le verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevez. Seigneur, nous te disons merci pour ta protection. Merci pour la makasi na yo. Merci pour la liloba na yo bongisi na mokola lelo olie sabana na yo. Il est écrit na tango ya pasi na bango tindela ki bango liloba na yo. Pe liloba na yo ebiki saki. Nzambe na tango ya pasi yo kangola ka obiki saka. Bato nyonso bamemelaka yo mikumba na bango bazonga kana ba charge te parce que lobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués, moi l'Éternel votre Dieu je vous donnerai du repos. Yawe to memeli o mikumba na biso pesa kimia na mitema o etonda ba blessure mitema o ezana ba déception na santé o ezangi kimia lokola to memeli o nzambe to zonga lolenge to yete to bondeli bo lokola moto moko to lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Sans plus tarder, na lingito kendo kota na liloba nzambe ya mokolo alelo. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est écrit car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tant on dit miye sous le col à mokonzipe mobikisi. Avantage zanini. Okomi mwana na nzambe. Ndenge papa na biso ale moloto azoloba, tu es le père de tous ceux qui ont le fils en eux. Donc moto andimi yesu lokola mokonzipe mobikisi akomi mwana na nzambe. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Thème
temo tozolobela na mokolo alelo, les secours de l'Éternel. Les secours de l'Éternel. David azoloba na psaume que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel, Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alors temo tozo décortiquer ngana bino na mokola lelo, c'est sur les secours de l'Éternel. Bene mendenge na ute koloba mutu musu akoza na problème akimeli epa ya banganga. Moto mosusu akoza na problème ake ko se confier na relation moko songolo pakalaza nango. Mais ana bato mosusu na sa mokilo yo. Aza na relation ya makasi te na sa mokili. Aza ni na relation na député, ni na relation na premier ministre. Ayeba ni na nganga moko te ayebi ne kaka Yesu. Or avantage ezalaka quand on tourne le regard vers Jésus, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Bien-aimé, temo tozolobela en avant midi à l'élo, c'est sur les secours de l'Éternel. Nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 4, le verset 13 à 17, je lis au nom de Jésus. Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas celle d'entre tous les Juifs, que tu y es dans la maison du roi, car si tu t'étais, maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royaume. Esther envoya dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assises et jeûner pour moi sans manger, ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je gênerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Bien-aimé dans le Seigneur, la lingina sala un pas rétrospectif pour que Bana Nzambe va comprendre. Là, nous sommes dans le livre d'Esther, chapitre 1er. Bibili ezobete la biso lisolo ya mwana mobali moko na kombo ya Assuérus. Assuérus azalaki mokonzi. Et na moment où abandaki ko régner na kibokonzi na ye. Azalaki na mwasi na kombo ya Vashi. Aye kosala fête moko pendant 3 jours. Bible zoloba mwasi asalaki fête na ngambo na ye kote ya basi, ye pe roi asalaki fête na ye na ngambo kote ya mibali. Na moment où fête bandaki ko salema. Na 3e jour tango ameli masanga mingi, atindi bakendo zwela ye mwasi na ye ya kitoko, abimisa kitoko ya mwasi na ye na miso ya bato nyonso. C'est-à-dire a présenter lisusu mwasi na ye liboso ya bato nyonso. Et mwasi lokola vandaki na baninga na ye basi, aye kosala lolendo alobi boyebisa ye na koyate. Bake kozongisa message wana pa ya roi, bayebisi roi alobi akoyate. Roi lobi ngai nazobenga ye a répondre nga akoyate. Ba serviteur o bazalaki tout autour ya roi, balobi eza na loi o ezalaki mwasi akoki ko désobéir na ordre ya mobali na yete. Reine akoki jamais ko désobéir na ordre ya roi. Ce qui o permettre bo continuer relation na mwasi o mokonzi. C'est-à-dire basi na biso pe ba koma osakana na biso ekoma buzoba. Il faut alongwa reine. Bien aimé na kanda wana le roi yaki kozwa décision. Et alongola Vashi comme reine. Tangu Vashi aye ko déclassé azalaki disqualifié, balongoli comme reine. Azalaki lisusu reine te. Et na moment au fait ye ko si la roi kuite silié a raisonné mwasi na ya komi na posé à mwasi na ye Vashi. Kaka ba même personne ba conseiller qui alongola Vashi pembeni na ye, balobi toko lukela yo mwasi mususu. Et bien aimé dans le Seigneur, na moment nani ne yaki ko salama. Ba e ko sala concours ya basi pe Esther aponama ki lokola mwasi ya mokonzi. Esther o azalaki nièce ya Mardoché. Bien aimé dans le Seigneur, Esther a koti na palais royal, azalaki mwasi ya mokonzi. Bien qu'azalaki mwasi mokote mazalaki lokola première dame. Azalaki on dirait mwasi ya liboso na basi nyonso. Esther était belle de figure et belle de taille. Et na moment mobandaki ko vanda bazo vivre na mokili yango, na monde na bango ya royauté, nini yaki ko sala mabana na Nzambe.
moto azalaki na moment na lokola premier ministre na kombo ya Aman ye azalaki na lolendo minga bande kolinga soki azoleka bato nyonso bazazinga zinga na ye bangumba mela ye or ba juif bazali bana na Nzambe ba o bagumba mela kaka mokonzi na bakonzi bien aimé dans le Seigneur ba juif soki ba moni Aman azoleka bande ko gumba mate pourquoi parce que bango bagumba mela kaka kombo moko ezali kombo na Yesu. Aman eko pesa ekanda memi rapport et par mokonza Swérous eza na peuple moko mis à part baza ba juif na moment o soki ozoleka balinga kongumba mela yote même mibeko na yo tia batosaka yango te. Bien aimé dans le Seigneur na lingo permettre ngana kende ko boma ba juif wana et na lingi même to mijembongo na trésor ba kende ko périr peuple juif parce que bangumba mela kayote roi. Bien-aimé roi yeko pesa ordre na man asala lolenga lingi parce que peuple on a besoin obéir na ba ordre na yete. Bien-aimé dans le Seigneur ndesika mama na likabo na biso ezwami esika mama na likambo na solo bela libota na Nzambe ezwami pona yo mwana na Nzambe okutana kana opportunité ya kongumba mela bikeko likolo ya mbongo. Bien-aimé, la Bible dit nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu aimeras un, tu haïras l'autre. Okoki jamais qu'on mélange Nzambe na ona banzambe ya mikie mikie. Tu ne peux jamais mélanger Jésus-Christ de Nazareth na banzambe ya mikie mikie zangatina. Yesu azana makoki akopeso nyonso mais pourquoi devant les opportunités o permetaka o baby sa relation na yo na Nzambe à cause ya biloko mikie mikie. Bien-aimé dans le Seigneur nini yaki ko sala mabana na Nzambe etango Aman ayeko koma lettre qu'il faut ba périr ba juif Mardoché ayoki sangwana akati bilamba ayebi si peuple juif fotokota jeune to banda ko gêner balati ba saki ba ke ko se présenter liboso ndako wa roi. La reine Esther esika vandaki ayoki ba memeli sango kenoko na yo Mardoché akati bilamba alati ba sak pe azo ganga na libanda rana yeko tinda bilambe pa noko na enoko alobi na kolata yango te bokende koyebisa eke na loi moko esi ba voter il faut ba boma ba juif aluka solution a solola na roi rana yeko zongisa malobe pa noko na ye Mardoché ke ezana loi moko nazana mikolo e pesa melingate pour que na kutana na mokonzi parce que mokonzi azalaki na basi ebele abande ko kutana na moko na tour na ye ce qui eza mokolo na yo te yo sali violence ko kutana na mokonzi bien aimé bako boma yo Mardoché azongisi lisusu makambo pa ya Esther azongisi lisusu malobe pa Esther loba na ye akanisa te ke lokola vandi na ndako mokonzi lokola reine akozala échappé ayeba ete famille na ye tata na ye pe mama na ye bandeko na ye bakokufa. Esther ayeko yoka ngo alobi yebisa ba juif nyonso ba gêner pona nga pena ba servante na nga bazana nga toko gêner pendant 3 jours malgré la loi j'entrerai ce qu'il faut na kufa nakokufa. Bien-aimé dans le Seigneur Esther atien Nzambe na ye en épreuve na moment o balobi il faut ba boma bango parce que Esther alinga ki vivre na ignorance akanisa ki lokola ye azaren bien ki aza juif bako boma ye te akotikala alinga ka bosa na kezana reine moko azala ki wana loi elongola ki la reine Vashi. Bien-aimé dans le Seigneur, Esther a été gênée pendant 3 jours et 3 nuits. Et pendant le 3e jour, Esther a été se présenter liboso roi Assuérus. Bien-aimé dans le Seigneur, telle force ya moto awuti na présence na Nzambe. Moto awuti kokuta na Nzambe akoma ka mise à part. Moto awuti na présence na Nzambe akoma ka flamme de feu. Parce qu'il est écrit dans sa parole qu'il fait de ses anges le vent et de ses serviteurs le flamme de feu. Comment yo mwana Nzambe vandi na libala mobala zo sakanela yo azo zolo bambanda kili mozoko kape ko saisir libala na yo te ozoko ka kopesa kimia na libala na yo te c'est parce qu'on est incapable ya kolukelongi na Nzambe. Bien-aimé, Esther avait dit malgré la loi si je périrai, je dois périr. Esther a dit que eza vie na nga déjà en danger. Maintenant lukana nous secours et pas ya tata avant di na likolo mona na kate. Bien-aimé, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis.
a genaki pe na 3e jour alati bilamba na ye ya kiboran akeko kutana na roi amoni Esther na mosika azoloba oyo créature nino nazomona wa oyo eza sanza to nini mais je me demande oh moi ce modèle nino na mona ite na mokili oyo c'était à cause de la prière. Pourquoi? Parce que Esther azalaki déterminée. Esther a luka ki nzambe na jeûne et prière. Moi ce vandi na libala azokoka kozana kimia te azo simba bana te mobala azoele bambanda kino na ndaku. Femme incapable, incapable ya kokota na mozindo ko luka nzambe. Mais Esther ayebaki oyazali. Esther azalaki déterminée. Esther a luka ki secours na ye pa ina nzambe. Yo moto zana libala luka ka secours na ba conseil ba camarade. Peut-être camarade en via kandako na yo. Mieux vaut luka secours na yo e pa ina nzambe. Bien aimé, Esther tanga se présenter liboso roi Cyrus. Roi Tali alobi moi sabona nous na mona yete. Bible zolo ba le roi Cyrus attendre Esther sceptre royal. Bien aimé, ezala ki même pas mokolo na ye. Roi azui liboma. Asolo ba me okomi kitoko makasi bondenge nini. Na yebi na ngate nini yango za nango posa na salela yo. Oh my God. Tala moto aluka kanzambe onzamba zana makokia kosala na ye. L'Éternel Dieu est capable de restaurer ton corps. Omoni nzoto wana obebi sana kindumba. Nzoto o sala ba mabebe lo sala ba avortement. Oyo beba na ba mabebe lo sala na mokili. Mais tant qu'on luki secours et pas ina nzambe. O préféré o luke pas ya batote. O luka secours et pas ina nzambe. Il est capable de rendre ton corps plus blanche que la neige. Bien aimé dans le Seigneur. Roi bandi kotuna Esther olingi nini na salela yo. Roi zui liboma. Roi zui liboma. Pourquoi? Parce qu'Esther a outaki na prière. Pourquoi? Parce qu'Esther a luka ki nzambe. Yo moto mesana ko luka secours na bato mokili. Yo moto mesana ko se confier pa ina bato. Esther a ye ko bengi sa roi. Na lambela ke biloko moko na lingi tolia. Mais avant tolia il faut amana zala. Bien aimé dans le Seigneur, Aman a préparé qui déjà et koulou soit ko baka Mardoché nanda konaye. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, complot nyonso o Aman a préparé qui pona ba juif. Complot nyonso o Aman a préparé qui pona ba juif, enfin que Mardoché pe akufa. À cause ya secours nan Nzambe, à cause ya kolukelongi nan Nzambe, et balukela ki Aman yemoko. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit que ma parole et ma prédication ne reposent pas par les discours persuasifs de la sagesse de l'homme, mais sur une puissance de la démonstration de l'esprit. Et ce matin, moi nanzambe yo mutozo landanga, Amano na zolo belayo, eza monguna o alingaka komona esengo na yote. Monguna o asuetaka yo zalanzela moko na ye. Monguna o alingaka yo landa voix na ye ya kosala mabe. Monguna o alingaka komona yo sambela nzambe te. Alinga komona yo kende église te. O meditaka mal pona yo. Asuetaka vi na yo ezala malheureuse. Nde Aman o na zolobela yo. Me yo pona yo mwana na nzambe. E sengeli na yo luka secours na yo epai na nzambe. Ndengeli lokoki kolonga monguna wana na kotala miso na yo likolo. Invoque le ciel parce que na sena mokilio yo moto musoko mone pembeni na yo mais azo souhaiter malheur na tina bombo ina yo. Bien aimé mitambo Amana taki enfin que ekanga ba juif e balukela ki yemoko pe Aman bakenda ki ko diembi kaye na motambu na ye tika nzamba lola a confondre bato ba souhaita ka malheur et atteindre yo nzamba balola motambo batake kanga yo kanga banguna na yo ba man ya vina yo ba koya na ba propre piège na bango. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé dans le Seigneur na linge si que zoamio okende gumba mutu na yo to sambela ozwebi sanzambe bato nyonso ba prepara mitambo po ete kanga vinanga. Bato basuetaka komona pinzoli nanga. Bato bazobongisa nga na kufa po ete bango basepela. Bakoya na ba propre piège na bango na lingo sambela. Éternel Dieu est capable de tout. Je lève mes yeux en qualité
Je lève mes yeux en qualité de ta servante. Je lève ma main à qualité de ta servante. Moto nyo soit telemi pona bato bazo luka yo nzambe. Moto azolinga komona koseka ya libota na yo te. Moto azolinga kimia ya le peuple na yo te nzambe nanga. Tika ete mitambo batiaki ekanga bango moko. Malédiction ba prépara qui éteindre libota na yo. Ezonga na ngambo na bango moko. Parce que la Bible nous rassure que l'ennemi conçoive l'iniquité et il enfonte le néant. Na bonde libo na kombo na ngwana Yesu Masia. Seigneur, la Bible dit ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le cieux. Na kangi nyonso batiaki lokola mitambo. Ezonga na ka banguna pe malédiction za la partage ya banguna na mabota na bango. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. C'était votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Que le Seigneur vous accompagne. À la prochaine édition. Abonnez-vous massivement sur Basse Média Télévision et découvrez de très bonnes choses dans le Seigneur. La chaîne à laquelle nous parlons concernant notre Dieu Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. En tout cas, vous allez dessus. Je vous rassure que vous allez dessus. Ici, on parle que de la vérité. On parle que de la vérité. On parle que de la vérité, rien que la vérité. En vérité, je vous l'ai dit, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. En tout cas, beaucoup c'est là parce que yesozo tikala nzambe, yesozo zolokumu, yesozo mata, yesozo tombwama, awa tozo lobelande komo na Yesu sans flatterie, sans épices et sans soki pilipili na mungwa, mais tozo lobelande bo solo mekati na Yesu. En tout cas, abonnez-vous et vous ne serez pas déçus avec votre humble servante de Dieu, la sœur Priska Mbouzi. Vous ne serez jamais déçus parce que l'Éternel reste roi. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.